Tala nzela yo moko. Bato bazobukana ndeti ngamo na choc na lokolo wana koya kina kaka niveau. C'est que to vivre bien te. Chef de l'État ndela biso likamo pe kota makamango. Oyona mo zo fingama. Yo do fingama. Tango nzela za bien o fingama te. Aba na kuta likolo kuna. Toyo na 4 mona bango. Mona wani makolo bazo kamina su tikula na sena kintu wapi. Membo kana tatu to meki sense. Bazo kumi banga mulo. Bana loipona ana kanda. Ko beta makolo. Banda singa inga tiwenzi. Pona ni. Transport ezokende kingasani. Pona nini kimbateke te. Ko kama makolo ezalaka te president. Yo za mukonzi ya yo kuna babongisa biso kuna tozoni yo kwamba. Tala tele ndeko. Chokonde bazamba suki awa. Bango continue na bango te. Tala wenzi. Wenze kwa wenzi salama. Na mboka ni ezala. Pasi ekoma wenzi. Ale tamba mu nezo samate yama wenzi zo continue. Zuko tala ngana ba chasse na betu ko beta bango ndeke lukabisa zabi. Mais to babongisa kidoko suya ka kuna. Ezala te. Yango na sepete comme na kanda. Nzela sila. Donc la posa nzela. Bonjour, bonsoir, très chers amis Internet, chaîne YouTube, chers amis téléspectateurs. Il y a Bisso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Non. Bonjour, bonsoir, très chers amis Internet, chaîne YouTube, chers amis téléspectateurs. Il y a Bisso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous. On a confiance pour vous que ça Bisso, si qu'il y a un vraiment beau temps là-bas, émission à Bino Bandeli, tissu que ça la Bisso qu'on a Malamouni, et puis on a besoin de partager nettement la Bino Kaka pour s'abonner massivement. Ok, tiens la cloche de notification, comme ça partout vous allez remonter la bongo, image et comme là, quant à moi votre humble serviteur, Guatakil fait 4 les lions de la presse congolaise. On travaille d'appeler Elzot 1414. Je remercie mon équipe technique, donc on a Sima Camera, on a ingénieur Doba Sadi Sali Sanzambe. Merci pour vous pour cette belle image. En tout cas, et ça dépend qui toko makasi. Bonne vraiment ezalaka. Chers amis Internet, le lotoza awa na disika changu processement na commune Kimbateke. Bomoni batu babenga biso to tokita toza bongo awa na route ya deuxième de la République, route ya deuxième de la République. Oyo bandi bongo de Sainte-Thérèse de Koloti cimetière ya Kimbateke. L'autre fois tozalaki awa tolakisaki bino apapa banda misala ndenge misala ezalaki quartier route ezalaki vraiment impraticable et puis tozongaki lisusu babengaki biso toyaki lisusu kosolola na population ya Kimbanteke ndenge babandi mwa misala bango mike mais ya kokamwa oyo eza pasi mpe mama bauti kobenga biso lisusu baange wana bakee na bango bazongi donc nzela ebandi kobanda bongo zobia esiko na pesi mokongo kobanda zobia ti awa na bakongo babwakaki bakayasi bozomona puis na nsima ya ingénieur do toza bongo vers route cimetière mais tolakisa bino nzela yango ndenge place basukaki ndenge tobakaka TVZ radio te toujours lisu likolo ya lisu puis kosola mpe mwa moke na population kozala pasi ekozala mpe na malamu mingi population bazoloba pasi na bango surtout oyo bautaka bongo quartier panga bautaka biela baza vraiment na pasi parce que nzela ebebi bakati na bango nzela esala susu TVZ radio te toujours lisu likolo ya lisu ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na sekoleka. Là, chers amis Internet, nous avons TVZ radio toujours lisu likolo ya lisu. En tout cas, sika bozomona oyo naza likolo ya ngomba ya Kilimanjaro te, mais eza besika wapi babwaki bongo bakayas mwa moke na sable. Mais sima nanga bozomona nzela ekezi bongo ti cimetière ya Kimbanteke, en tout cas route ekomi impraticable. Nzela ngo bazosimba ngo kaka te namu tozoyeba te soki eza nini, mais il paraît balobi ke il faut baluka ba chef coutumier to sola pela mingi na bana mabele ezalaka malamu. Mbote papa Mbote ndeko na ngai vraiment ingénieur na sepele comme na ngai Vinci ça vandi koto na voye na yembi. OK, merci beaucoup. Beto sur nzela comment nzela ngo babandaki yango e comité na venir ba Kongo awa boye kotala ti likolo bakati mama ozani bobamba bango mabanga toni babandaki bien mais chef de l'État biso mbonga pesa ki bango zaki efisa mbonga pesa ki bango zaki meko kate yango bakate nzela basuki yo mo tala atako mata bato akwena bateka se bato zobuka na makolo
est-ce que ba aider biso te pour dire que ça bien te parce que mato pas basuki yango parce que basuki et ça biso passe na jana biso na ebité faut luka ne ba fumu ba on ba le bela biso biso na makasa ko lobate mais jana biso ba bandi ka bien suko nango et comme aka mabako et comme aka o jawana et pe la sauter a jawana et ça sauter ce que yo besoin lobeli c'est que c'est pas sauter na kapaba mo na quartier et c'est pas sauter tala nzela yo moko bato bazobukana neti nga mona na choc na lokolo wana koyaki na 40 niveau c'est que to vivre bien te chef de l'état tena biso likamo pe kota makambango oyo na moto zofingama yo to fingama tango nzela eza bien ofingama te aba na moto uta likolo kuna to na 4 mona bango mona wani makolo bazo kamina su tikula na sena kintwadi membo ka est to meki sense ba to mi banga mona et ça moi passe na mutema. OK. Maintenant na ba mingi tozomona bongo ba route musu bazo banda yango ti na suka ba route style. Tozo comprendre ki mateke ça namu par rapport à quoi. Alors yo mo betango tambola mona kena so tozu ya route de la paix et kena ti na suka nzala bongo sila tozu ba banzela pa batongi ba ngeringi wana banzela ba kitoko pela ya ki mateke ezalaka nino ba kata. Tozu ku de bato kundaka batu. Hein? Bato kundaka batu kunda na nji brasserie. Zala bango komi kitoko. Pona nini? Eza bien mais biso awa so ba bandika moko suko nango mona esuki. Le tsoke mvule beti awa. Mo ese poto. Suko moko ngo na ko pale toke ni bato suka wana. Ba kosa da batu makambo te komi ka te to banga pona gera la kitete. Atona S7. Tape pas kakamete. Eza passe na moté mais komi net be quand même mo matéate. Ba parking ekufi. Ba mécanicien moi pas ça sous bien été ce que bino mon chef l'état na biso mo na tema mo kenela suko nango okomo na appel pas otomboka le biso na mo ki ba un policier azokanga batu bakabondage pendant kangi ba kuna miyibité o mo na temboka na biso etembo la bien te vraiment muta telemika boy bebo kangi bo senge 550 000 muta telemika boy bebo kangi bo senge 5 so mbo ba coach ek muyibi taka série ce qu'on dit là oh tape ba suki ça ba selbe bien te est-ce que tu vas faire un likolo basukisa et comme tu as fait ton bon moqué moi to ko sensate c'est le chef de l'état assez d'effort yemo ko tata wonda le baki nini c'est que mi président kota mais comme je dis yemo ka ye on a kenanga ki présenté le bakangi batwa na moi bakanga bato belé aw bato batelemi ka boy bato kanga bango parce que yemo ko matata njela nde ko ezana bato awuta likolo biso to moi bien o ok da makolo bana ko kamina suna dokolo siko mboka ngo za bongo pona nini OK c'est ma page oya mona ba oloba akusa pa. Merci beaucoup en tout cas na za intervention ya maman na intervention ya maman en tout cas za pasi mbote maman mbote papa comment est maman comment la sœur Niclette vandu la va na billet là on a bien là merci beaucoup tomoni babanda ki menzela bakati etake mwana kimbateke o bani place wana papa na o sepela makasi na moni ke bateli biso base ba ngombo conception nzela ba ko mabanga batie goudron te sengi bata goudron pour biso mama ka poste comme kotekela ah ouais ça dit erosion sengi basi sanzela pour tout yo poteka ka eteka biloko langa mwana oteka sele bino pe bo sepela bino nzela basala te faut basi sorti na suka allez biso papa to liaka selon na nzela lesi bo fona kene rompe so na teki na mwa buke na tindeli bana mbonga kolia siko ko na teki te mona kende ezate mais pour nzela za pe ba biso zesi e bonga ça biso bien pour to sepela to sepela na président na biso batie na mboka asa musa kitoko mais trahison pas ça ene pembe ne balingia sa musa kitoko po ba fingisa ye à part ça. OK. Merci beaucoup. Donc, tu as toujours à commune Kimbanteke. Dans l'intervention maman, na moni maman ba memi ba kilo vraiment maman pour ça na. Pour ça maman na bino pe ba kilo boye. Na maman ba sipela kilo mbote maman. Mbote papa. Comment name? Mambo ya street. Mama uti wapi boye? Na uti na mpango kuna papa na likola singainga. Na uti na likola singainga kuna na pa. Papa biso kuna pasi makasi ya nzela tozokoka te tala ne tozotambola na ba kilo na mutu donc pasi eleki biso papa. Botala biso boboisela biso nzela opoto bonga pe papa. Mais to mona nzela Kimbateke babandi yango et puis ba kokata yango. To ebite est-ce que na Kimbateke bon excusez-moi pour na terme ba chor bazalaka trop to ndengeni. To ebite papa.
tozoyeba te tozomona mpe nanka bakati mpe ka boye tozoyeba te sikoyo nini okoki koloba tala kamera okoki koloba nini etaki mwana mboka papa nazoloba batala biso bato ya Kimbanzeke baboyisela biso nzela mpe tozala mpe bien tosepelaka. Ok, merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Nini koko bakisa mama otoloba? Na bana loyi pona ana kanda. Ko beta makolo. Banda singa inga ti wenzi. Pona ni Transco ezokende Kingasani. Pona nini Kimbanzeke te. To koma ka makolo ezalaka te président. Yoza mukonzi ya yokuna babongisa biso kuna tozoni yokwama. Tala nzela ndeko. Sokonde bazama basuki awa. Bako continuer na bango te. Tala wenzi. Wenze ko presse comme wenzi c'est salama. Na mboka ni de ezala. Presse e comme wenzi. Ale tamba mo le sama te yango wenzi zo continuer. Siko tala ngana ba chasse na bandi ko beta bango ndeke luka bisa zami. Mais so bongisa kitoko suya ka kuna ezala te. Yango na sepete comme na kanda nzela sila. Donc la posa nzela. Mama za bien na kanda makasi. Mbote papa. Mbote. Comment nani? Kombo Emmanuel. Papa Emmanuel, on va la Kimbanzeke. Na faille na njili mais base ça Kimbanzeke. D'accord, papa Emmanuel njilo mais pas ça Kimbanzeke awa. Ni ko ba sina bande ko bazolo ba vraiment pona nzela Kimbanzeke ndenge bakati yango susu. Ah pona Kimbanzeke nde bakati boye mabida faux pena parce que na ba chauffeur toni okama kokota bikota banzela ba bakanga ba mabulu. Donc il y a un embouteillage comité au Kokasude, to lembi pena Kimbanzeke. To lembi pena. Combien de chauffeurs Mutukwa longa s'intéresse ti Kimbanzeke azofuta combien la minute? Azofuta 500 na minute. Mongo kiti makasi azofuta bien te. Senga to comme ça on tina suka kuna. Tina maba to zwambonga bien. Essentiel au mata to kokatia. To kokapena te senga nzele si la perte to kokate. Embouteillage commis. Badba comme tout na nzela donc mabe pena. D'accord, route deuxième de la République, na commune à Kimbanzeke, précisément dans le district de Tchangu, Botanane Nazokita, Binomoko. En tout cas, logo oyo, et ça la peine mabe makasi, et sungate. Tala awa, et ça vraiment, Yakobi, surtout place oyo, Botozomona, Bami tuka ezoya, ezotambola, susute. Ceux qui ont un cimetière à Kimbanzeke, ils ont un quartier Talangaï. En tout cas, ils n'ont pas si pour la nini. Tant que les gens qui ont un agent, la population qui Kimbanzeke va se faire. Mais pour le moment, donc, il y a vraiment un souci. Le peuple congolais, surtout les Kinois, vie sociale, les âmes à l'ongate, alors, tant que les gens qui ont mongo, azotambola, sous ma polo. En tout cas, ils ont ça la peine à passer. Toujours quand la population qui m'a dit bangonde bazole là. En tout cas, ils ont ça la peine à passer. Yango bamoni, na bamnoka TV za radio te. Mon habitinda la bino, watakini 24 kitaki awa pour que aso la bongo na population. Bino mozoka ndenge bazoloba. En tout cas, passe. Mbote papa. Mbote papa. Comment on est papa? Ingiti Berlich. Ingiti Berlich, au Bandiop. Na Kimbanzeke. Voilà, merci beaucoup moi na Kimbanzeke na avenue avenue Kikumbi numéro 36. Kikumbi on na quartier ni Nampanga. Ah Nampanga d'accord. Ça la cop koto. Ah na sala cop koto. Bino ne bo bengani banja to bango mo bakei. Bango moko bakei biso to bengani bango te mais eloko aliboso to lo ba pona mboka na biso nan concernant kolia. Moi concernant kolia na mboka na biso kolia to lia bien te. Monta mbongo eza komata dollar eza komata bakitela biso mbongo. Bakitela biso monta potolia bien ça comme fufu ezalaki na 100 fois lelo ekomi ça comme fufu 1000 francs. To sepeli te pona mboka na biso mboko to mona net to kufa. O to kufa to ke liboso te to kufa. Mboka na biso nde il fallait chef de l'état à la biso vraiment na sima abosa na biso te. OK, merci. Maintenant voilà, maintenant pona voilà le bill vie social, mais le pena te mimi ne pona nzela. Maintenant pona nzela pusana pona nzela ko ikoloba nini? Pona nzela babongisela biso nzela banda ati cimetière kuna nzela wa iza kobeba. Bazokosa biso kake to kobongisa nzela me babongisa te nzela biso nyonso to sufrika makolo. Mama banga oyo bamabaku to beta na wa donc mystique fort papa to kokate. Il faut babongisela biso nzela tiki Kimbanzeke mutu kekenda tiki Kimbanzeke boye penate. Prince koma wenze tala ba mama bazoteka na prince est-ce que eza tina te. Donc c'est le chef de l'État à la biso vraiment. OK. Donc voilà toujours habité pour nini kaka Kimbanzeke balela trop pour nzela bana ki yango ba ko kata yango susu. En tout cas ils ont participé mawa. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? Atume Sambaka. Atume Sambaka papa so mona Kimbanzeke pe? Ouais, natif à Kimbanzeke, nazala pe candidat. Ah bon? Ouais.
candidat député, conseiller. Nazalé provincial et municipal. Ok, merci beaucoup. Côté la Siko Nzela Boye, étant que le Congo Kambapé, population de Kimbateke, côté la Nzela Boye, ils ont le bien nous. Nzela o to ebité soki toki kolobanine. Nazasir Nzela Bebaka Banda 2019. Na 2019, l'État bimisa Kimbongo, et ça écoute on a kolobakeno régie des eaux, a bimisa Kimbongo pour na OVD Asala Musala, et kota na munoko banguma. Baye ko bimsambo mususu na ba mokonza mboka yaka na minui wana moma ya campagne. Apesa ndingisa keno Nzelo basala yango. Basala ka moi quelques mètres. Le reste ekota na munoko ya nguma. Honorable Gaboré Mboma na salle campagne na été honorable Ngamba lobeli yango na carte assemblée nationale pour que babanda misala. Nde misala ngo to monaki e bandaki. Mais na ekoyoka sango cœur esika o babomba ka biloko na kati ya Kintwadi. Mukolo oyo to marchaki awa bafuta ka bajan o basala musala o tepe ba kopier biloko wana bayiba yango ezala sute. Pe ceux qui to tiki boy to refanda sous pendant 5 ans Nzela oyo kosala mate. Donc ba yo sala ngo souti na moment ya campagne. Alors to sengi na bakonzi Kimbantseke to na besoin de réponse. Kimbantseke ezana ville à Kinshasa ou ezana na village moko Songolo. Parce que ceux dans la ville à Kinshasa tokoza na condition auto zate. Lelo o bobaya ke bele ba uta ba gombe ba wapi. Bayaka baloba ke no ngande mukolo mabele, ngainde mukolo Kimbantseke, ngainde mwana Kimbantseke. Mais après la campagne, ceux qui bazui et sili bakei, basundo libiso. Donc valeur à Kimbantseke, bamona ngoka na moment ya campagne. So campagne ezana ngote baroyate. Ah wapi bango bazate, tala ba drapeau, tala ba banderole ezate. Mais na moment campagne, bako kokosa biso na ba polo, na ba 2000 francs, o to kobongisela bino Nzela. Na biso Nzela bato bokosa bino, o bokosaka. Nzela yango mutaki pe bisote. Donc to seng na chef de l'État avec un peu côté la biso deuxième république tonio kwa mimingi na minute yo pongana nde na so kenda TV il faut na réserver 10 000 francs parce que son na soaka ba transport à oyo et aux à la passe mais or na momé zalaka avec 1000 francs au comme ville mais lelo avec 1000 francs au suka na dokolo a tala seconde to traverser donc to seng na chef de l'État au meka un peu côté la biso Nzela oyo eza pona yo eza pe pona biso soko tiki biso kaka boy Kimbantseke na sala alerte pona bandeko da babimi Kimbantseke eza mabele moko endimaka mutu na facilité mais eboyaka mutu na pete nyonso Kimbantseke po ba rejeter yo eza jemukie yo o déjà obima député national député provincial mais ka kotala un peu deuxième république oyo yaka koleka à tout moment pona yebite soki 2028 okoleka na Nzela ona ndimite po Kimbantseke abeto mabanga. Merci pour nous. Okay. Merci beaucoup Molobeli. Poto sukana je pardon. Poto sukana yo. Maintenant ndenge bakati misalango ezu déjà batango ebele. Tozan expérience ya Nzela na biso ya ona robata 8 ans na ndenge misale katanaka. Dans ndenge de katani boy. Yango na otoloba ke ndenge katani boy soki l'état lobité et soki pe biso moba na Kimbantseke to sali effort te. Baroya loba susuti baroya kosala ngo suti 2028 déjà ke ndenge katani boy bino balobeli na biso bomeka un peu kosala effort pour que Nzelo bazongela yango mais on a biso o eza vrai misala o babande kosala awa bana wana bande kosala ba misala a bande kofuta bango te ba outillage babande kobomba na Kintwadi nde baki kopier yango bastote kosala marche donc bato bapiyaki yango ezaka bato banosala misala bato ka bande kosala musala bango nde bapiyaki yango mpona mbongo na bango mpona mbongo na bango babande kofuta bango te yango wana bapiyaki de yango nde bapiye bambongo na biloko na bango place wana sikoyo okopesa faute na gouvernement to okopesa faute epai ya bato bapiye na bandi opesa na faute na ngai na epai ya mokambi ya mboka. Parce que tant on pèse déjà mbongo déjà boy. Il faut otia bateau barosala suivi ya mbongo wana. Na eko pesa faute et pas ya ingénieur mpesi mbongo o azwa ki mbongo. Tant mutasisi musala zo mbongo na efuta yo kanga yango ponani. Et na eko pesa sous faute na bazo sala musala. Tant yo
osali mosala so mpe bafuti yo te nzela oyo ezaka ye moto oleka te ezaka mokonzi mba moto oleka te leki na mwana na mama na bino oleka na nzela oyo sikoyo koyiba biloko wana mpo nani na yango na kondane bango nyonso na longoli motu te. Ok, merci beaucoup. Tobi que lobby sous 2028 zoya kopesa bana mele pa bana Kimbanteke lesi bino bana bana Kimbanteke bana mabele ta bosa pe programme faut que ça bango batala rabilo ta lelo ba koma bongo ba pigeon voyageur ba kenda bazonga ali sous te place na sur ko bani na ba la population Kimbanteke. Bon pour la population Kimbanteke vraiment eza passe mingi. OK. Na rôle eza passe mingi parce que eza peuple na ngai. Naza natif à Kimbanteke. Mais na repesa ba on peut torter. Parce que tant déjà seni après si déjà chinois moko ndingi sa kende sala campagne na millions solingi. Tant ya roya mona Kimbanteke peut peut-être a royer baté a ko voter a ko sunga na campagne a sa na nyoso. Mais ekozala bien na moment o déjà bana Kimbanteke bayeba déjà moko na moko ndaku ne oya bimelaka na moment o déjà bana Kimbanteke basala effort bayeba moko na moko ndaku oya bimelaka parce que tangu ayeb déjà que non etingai na idiot fa numéro 4 na mpanga bayebika o honorable atune sa mbaka ba opesa nga mabo e bayeb déjà o nyoso na sala na so bayebi yango te za moi passe mais kuna pe na niveau likolo ata na sali nyoso netinga na kate na 1968 fois senya yebi Kimbanteke ba fotenga na ndenge ya osakana te mais kuna na makam na bango bakati biso so to sande toza na lisu te ya kotala koto pe ya kotala kuna. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à la Bisika Tchangu, précisément dans la commune de Kimbanteke Awa. En tout cas, population Kimbanteke ba zongi lisusu na kokoso vraiment pour na nzela. En tout cas, nzela ça la peine mabe makasi. Na sunako donc kosola tosola kaka toujours na population. C'est parce que nzela vraiment ils a ko beba ba yaki ba bande ko sala yango mais to ko pas susciter ba katina bango tozo bate soke nini o loko yo ezaka komika kama makambo ya nzambe asunga. En tout cas ils a pena mabe na sola pena papa mbote papa na comment est papa comment na Simon papa Simon avandi avana Kimbanteke na cimetière. OK, merci beaucoup. Deko tala bino na mingi ndenge mobenga biso nzela ya Kimbanteke ba kati yango lisusu et que population ozo bani place wa en tout cas biso na nzela oyo esa biso passe oyo communauté 4e fois basali liboso e katani basali ya mibale e katani toye ya misatu susu e katani est-ce que programme ngo ya nzela na Kimbanteke bazo sala ngo ya bandambo to ndepo to nyoka mana ndenge moko boye awa to comprendre biso susi na Kimbanteke basili so nzela to tina cimetière ba camion nyose banda ko mata na cimetière pona to bima ato ko mana zandu ba 4 transport 5 transport ozwi kuna awa nzela la mutu kele karate suka kuna olonga na likolo okomi awa ozwi dokolo zwi toke bandam susi na biso bo sis la biso nzela bénéfice na biso ya peuple ya ngona pona nzela to nyokwami ça fait banda basala biso mai o chef de l'état sila so mai l'ingénieur ne babuka nzela ebeba ezalaka sute kutu obo mono boye kutu ngo mwa muke bien na mabango ba chino babwaka bo ezalaki libulu okota te dobosela so nzela basela so nzela suka biso do tu na tange population Kimbanteke tozaka na batu balobela biso te to sepene mno boye ko mona biso lelo nini we senga ke nzela ngo ekata na ka bandamu babisle so mbonga nzela mbala mo esali nzela esili ba chanter côté msusu population peut se trouver pour nzela tonyo kama tona Kimbanteke mais na Kimbanteke awa eza pe na ba député professeur bo votaki na ba député national ba bimate oui bazali neti banani année abane passé awa eleki awa tozaki na ba eko mwakasa banani oyo ba soki ba député national bazaki awa nani na bosse ko ba komona ba balobaka te loko te bazongaka te tomonaka bango te soki to voter bango bakei timu ko na élection ko ya nani tomona député moko te teme na biso awa pona banzela à part tango ya ba propagande tozaka na Didi Kipuba ne ayaka ko lobela biso na banzela o banda ya loba banda nzela bakata muta député za la soute donc soki to voter bango bakena bango ya ko susu ko mona tibe élection ko ya donc député moko te o azo bunila so Kimbanteke ezate bino ne to sepela tango boye to kutena so na population bo komisa maloba na biso na bakonza l'état na gouverneur
bamona mosala ya Kimbantseke ndenge esala mpona nini kokatakata nzela. Donc susi na biso eza wana tomona kuti badepute te mpo basala eloko te babundela biso na eloko moko te na Kimbantseke awa. Biso susi na biso tosepela bino boye bomoni biso boyoki biso en direct. Gouverneur président ya république batala biso nzela Kimbantseke souffrance eleki ya trop. Combien des années otoni koma bo moto ekoma mopanzi so kuna ebukani tokende zuwa mutuka koma osuka kuna koto ezalaka te oyo euta likolo esuka kuna na likolo na armée donc fo bobeta boye makolo bokezwa mutuka mosuku na bomati donc yango na bino na sepeli mingi na eloko bino boye kosala bokomisa biso message obozwa na baimage ya nzela ngo nde ezaleli na place bango basukeli mpo basista so nzela na biso donc towana nzela te. Merci, slogan Excellence, mais c'est le gouverneur de la ville, professeur Kinshasa, Excellence, papa Labiso, Daniel Abumba, que vous saluez. Nengo Zolo Bakeno, Kinshasa et Bonga, il faut bon appeler na fakata komi. Taba maman na ba kilo boye. Na ba kilo nenga ba tambola. Puis na ba seto zomo na awa. Mama banga ba tubazo bete ma papa osakanate. Mbote mama? Mbote pa molia na pesi mbote na kombo. Biso molia te biso podcast. Na pesi na mbote na kombo na Yesu. Nzela o toza na susi na ngo biso nyonso. Tala lelo kopi tozo sala. Neti ba kopi o biso to mesana na ngo te to sala ngo te. Na sombi lupango na Kimbantseke na mwana mukebo ye na mbongo lipa. Na bandote lipa ya pen victoire na kanga journée kuna. Fwale na zonga kakuna na kenda oteka na position ya nzele beba boye tozokoka te ba recevoir ba koma chaque mutu prix na ye 200 ticket olongwa oke pen victoire 300 chaque mutu azana prix na ye nyonso wana ezosala maponzele eza ya kobeba soki nzele eza ya kitoko ba prix wana nyonso ekozala te malamu nazonga kuna na keluka mbongo na tangisa bana tande na koma oteka mai pona nini position ya kobima pona keluka eza te na moni kaka pona ko faciliter neteka ka mwa mai po bana basunga manango toza na susi babongisela biso nzela biso tolongwa kaka tokenda luka mbongo musika nateka mapa ya kanga journée kuna na pen victoire na Willery tala ndenge na oteka mai babongisela biso nzela soki ebongi ba transport ekita toza na posa totambola pona koluka mbongo bambongo ya mesa boye bakoma bwakela biso bambasu bamaladi ebelebele toza na posa nzela ebonga tobimaka pona koluka susi nazalaki nango yango wana babongisela biso kaka nzela. Ok, merci beaucoup. Nalobana bino kaka toza toujours na commune Kimbantseke 1 vers Sainte-Thérèse et puis cimetière Kimbantseke route babenga yango deuxième de la République. Nzela ngo ezokoma kaka impraticable. Baba na misala bakati mais bozo bosana ke population bazo souffrir. En tout cas loko esala pena passion moto kiti to rabela mbele la population. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? Comment ngai papa Gamar Kivula. Papa Gamar Kivula uti wapi avanda wapi azokende be wapi? Nazobima mais navandi koto yo. OK. Navandi Kimbantseke koto na futra koto yo. L'autre fois toyaki tomonaki nzela babandaki yango population azalaki na esengo na tokopa ete bobengi biso lisusu toye kotolakisa biso na nzela oyo avenir bakongo place bakati misala population bazouta likolo bazokemba okoloba nini bona koloba kaka boye na ndenge batisundoli biso na nzela oyo basali mabe puisque ndenge babandaki kosala chaussée oyo bango basilisa yango ntina suka mais tomoni kaka ke bato bango bazwa lisusu te alors nzela kotikala boye te c'est bizarre. Donc population de tozo la surtout pour nzela oyo. Alors so basisi nzela oyo ke faciliter mutu nyonso tout ya ko sa transport même à partir ya cimetière ya maba wana ko kita mamoti Sainte-Thérèse ke ko tambola na makolo boye en tout cas bazo sala pena malamu te ya ko bana musala ko kata mabe musala bana ko bandi yango bosusi tina suka et ça malamu pe na kusunga population c'est ça. Voilà teke mona Kimbantseke nenga tomona ba commune misusu babani nzela pe basuki c'est parce que kuna ba konzi bazali dans na Kimbantseke ba konzi bazala raté. Bakonzi bazala bango mais bakonzi biso parfois pe balobela rapé mais balobela rapé Kimbantseke te ba député ngo to vota député mususu bon oui abibi na ye na Kimbantseke mais attends comme député a changé que voilà commune mususu mais lobela mabele no ya Kimbantseke te que za mona Kimbantseke c'est ça et yango biso toza pour ça pe ya développement ya commune Kimbantseke le quoi la commune mususu tout le monde est na développement yango ne la souci na biso nde yango wana c'est ça. OK, merci beaucoup en tout cas population Kimbantseke ba na kanda osala te na sola pena mama mbote papa la boko ba bezo to fait to telemi awa ba moto ko to le kabo mai ezokima kosala te choisate parce que eza bulo la biso vende mama
navandi ana kone be akana ubionso wenza mabanga oka mikolo obeta baturu te na obeta batu papa na oteka kundeza boy ondeza boy ezale prince oteka wapi na oteka ba mikate kuna ezale na ngo prince prince bukani to moli ke la place to tambula makolo toyeka ato teba mesa to komo oteka ana o prince po prince bukani na ngo poto kenda kuna to mona o busika lokwa prince bukani na ngo to moni ke to teba mesa biso to koma biso oteka sala bilabi bozo freiner pe lokwa boteka awa bozo freiner pe misala sala mate papa dozo freiner te saba bongusila bango prince biso beto kati na biso makolo lokwa poteza ngo yo buka yango biso beto to teka la biso saba bongusila bango prince biso beto kati na biso makolo mukonza mboka ndi babongusila biso ne prince po mabieta zo bima biso ya prince mabieta papa mabieta ebima biso ya prince o mapapa ezo katana bakoyaka basali batiki tolembi papa tolembi. Merci mbote mama mbote papa nino ko bakisa ndeko oloba ngai loko na ana posaka ya kobakisa omoni nzela na biso ya kimbantseke oyo soki lelo esami mwa ndambu boye tomoni etame mwa ndambu gabaria kumesa papa oyo député ye nde moto akendeki kolobela biso mpo basala biso mwa nzela oyo ndambu alors toza na susi nzela oyo esala nini ebonga bamama bazouta kimfuta banda kimfuta ti dokolo makolo kokeza transport toza susi ya nzela oyo so lelo basali biso nzela biso moye toteka suna wenze oyo eza te lokola nzela eza te tokokenda na bagambela na lolenge nini na façon nini banzela nyonso eza ya kokufa nzela oyo so esalamaki mpo député gabaria kumeza moto alobelaki biso yango omoni ndambu oyo esalami toyebi te hotel de ville ezomona nzela kimbantseke te ruta kimbantseka bazomona te mpo bakanisela biso nzela ebonga mpo tozwa mpe moyen de vivre mpo tobokola bana babongisela biso nzela toza asusi ya nzela nzela soki ebongi tokozala malamu elo nazali na oposala bakisa kaka yango wana d'accord tozomona mpe mama na bakilo boye toyebi te azokende twa mbote mama mbote papa komona ye mama komonanga mama lolo sasa mama lolo sasa avandi wapi navandi na quartier mpanga eza voisin na kimfuta mai ekabuli biso na kati d'accord awa sikoyo tomoni oza presque baquartier baumbu bamboma baquartier place tozali place totemi awa na avenue colonel beya obimaki okomaki ya ndenge nini nga nauti ndako naza mama nazwaka mo eloko koteka nazwi pondu nazwi avoka lelo ndakisa naza na avoka yango nazoketeka mpasi na nga nini nakokoma mosika ntina saint therese baquartier ya bisika nzambe akosunolanga esili kozonga esengaka kokita okitaki ligne 11 kozonga ozwi mwa transport mwa 300 mwa 500 ekomisi mwa peme na ndako tiko biso makadami oyo tout l'état soki babandi nzela kimbantseki ya biso nzela esilaka te yango tosengala bakonzi na biso pardon eza bapolémiki te batala biso nzela oyo eza te tout l'état soki babandi nzela première fois basali basukisango kuna kota ya commune evandi yaye kotonda bakanivo banzela ekomisali te deuxième tour baye tosepeli awa si bozomona bamama mosusu bandeko mosusu bazozwa ta ya kotya biloko na nzela boye esengeli te wenze ezala na kati ya prince soki ofotya nani ya bino bakonzi soki bosali biso prince esili nango mama moko te na kati ya makadama ya kopose biloko mpo wana eza lokola donc tokobenga lokola freinage ntango batie wenze eza milimo ya mabe esengeli gouvernement aza nzambe ase lere atelemi asisela biso nzela nga mama nazoki etambola kolemba kozonga retour esengeli napesi mpe mwa receveur chefe mwa 500 nanga nakekita na justement na terminus ata na boulevard kuna nzuki mbantseki cimetière tobanda kozwa bongo wenza ngandu yaya lelo makambo nyonso wana ekufa susi na biso nzela oyo yaya basilisa babandi bien me bakomi kosukisa mabe ndenge omoni bomona esundami mpona titu colonel beyo oyo banda bati armée nyonso mpo tokoma cimetière esala bango nini place oyo yaya balinga kosilisa te ndenge ozomona mabanga ezolimwa kaka boye bakoya basopi mabanga ezosila kaka le vide koleba ya kusi yango susi na nga na mokuse nga mama lolo sasa na lobi boye bakonzi ya mboka bayoka kolela na biso population batala ndenge oyo bazotya wenzela nzela te bango soki bapesi position machine emata erabote awa esala nzela yaya mutu te neti boulevard awa makadame mutuka ezoleka yo ya kotya eloko mpo prince eza liwa tout d'abord eza kokufa esengeli okatisa yango na va normal otelemi na re ozwi bis ndenge basali boye bango mutu bazopermettre population ateka mpo ata basoda bazoya bazobengana na bango mais population ezotala nzela yango te bazobongisa te basani bayo teka yango na mokuse po batika wenze oyo
baya kosilisa biso nzela mabanga batia wana yaya papa journaliste ezalaki ebele omona mabanga ezosila ka bongo mpona nini te yaya baya kozwa nzela basi colonel beya penda mabanga ezosila oyo bayaki kobwaka vidi kaka yango wana yaya ezosila bazoyiba yango tonene bakaisa ezoki milimo bo tokoyeba ndeni yaya ezosila pete maya mvula za kokunda bakaisa minene eza na se oyo litutwa munene bauti okiti ata minene esili yango wana ozomona yaya na mokuse pa journaliste basala biso nzela surtout colonel beyo po tokoma armée disali oyo tomonaka lokola kindoki moko esalama na ndenge nini leta za nzambe ase nani akoleka ye yango tosengi na mokonzi ye moko mokonzi ya mboka ndenge atindaka badepute ndenge atinda babukumeso batali biso mabelaki mbazo soki prince oyo ebongi nango kaka yaya biso mpe tokomi be mboka ezangi nzela ezelaka mboka kokufa tozosufri ataka mwana po alonga na kifuta kozela tanga kaka na maba ozwi na mutuka mareseva 500 francs oyo mwana keekiti atina wenza kotanga na ekole benormal na bana mike bazosufri na biso bamikolo nde mona mokuse basalela biso nde nzela na sepeli makasi soki na pokwa mpenza ere nyonso tolandi na image tokoyeba bino mpe boza na susi na biso donc bosali bo tolanda bino mpe na image. D'accord, merci beaucoup. Toza toujours na commune ya Kimbanseke. Donc voilà, toza awa na Colonel Ebeya esiko wapi soki babandi misala akuti batikala ata kokomate population ya Kimbanseke en tout cas bazo toujours kosinquiéter ezosunga bango vraiment te pasi pe mama mbote papa comment on est papa kombo nanga papa Mayala vandi wapi navandi na avenue Yembi sa 50 d'accord toujours na Kimbanseke avenue Elandi d'accord merci beaucoup nzela oyo babandaki yango na ndenge longo bani tomoni baya kobwaka mabanga basuki yango na avenue Bakongo toyaki ta bana kosala misala bobenga biso toyaki population bosepelaki e borebandeli kobenga biso lisusu toya ndenge nzela ekatani bakati yango par rapport à quoi bon papa toyebi te vraiment likambo oyo ya nzela oyo soki tobandi koloba presque si boya déjà na likambo oyo tolobela yango déjà ntango tomonaka babandi kosala tokomprenaka ke maloba na biso ekomeli bakonzi ya mboka mais finalement tokomona kaka babandi mosala esili toyebaka te toza na badepute oyo biso tovota awa na Kimbanseke bazali ntango aza na 5 depute oyo tovota toza na bourgmestre mais tokomprenaka te bourgmestre ya Kimbanseke toyebi ye te badepute tovota tomonaka bango te tokomprenaka te okomona kaka ndenge bajournaliste bayaka boye soko oleki na émission opesi annonce boye après quelques moments baye kobwaka mo mabanga baye kobwaka mo KS tracteur aya landi soki esili bongo esili pe libela alors tokomprenaka te pona direction oyo ekenda cimetière ya Kimbanseke toyebaka te soki gouvernement congolais eyebi yango gouverneur Daniel Bumba nayebaka te soki ayebi koto oyo bourgmestre oyo tovota awa na pana par na biso awa tomonaka ye te toyebaka te azali obi azalaka te asalaka obi asalaka te mpona espace na biso oyo donc jusqu'à présent solution moko bazwilaka biso ezali te solution moko mpe malamu tomonaka ezali te alors biso population tokosala nini toreklamaka kaka tolobi nani akokomisela biso yango heureusement ku tomonaka bino bajournaliste oye kopase mission toprofite kopesa baka na biso mpo soki mpona kolela tolemba tala yo moko depuis boya bozala awa ti ndenge bozongi kaka na eta botikeli yango toyebaka te seke maloba oyo ekendela biso epai ya mokonzi ya mboka ekomela biso epai na ye malgré tozoyeba eta toza nango lelo mboka eza kimia te insécurité salibirité nyonso eza na Congo mais mpona part na biso ya nzela oyo mokonzi ya mboka alandela yango nanu babandaka basilisaka estce azalaka na gouvernement atikalaka na niongo ya kompani wana obe ndenge nini mpo soki abandi mosala atiki alors mpona biso tozobénéficie te mais tovota bango nyonso wana baza na bapouvoir totya bapesa bango bavoi mais mpona biso part na biso solution moko ya malungu eza te mingi akolobela te journaliste papa aza pene na kanda makasi quelque bandeko na misu mpe ya Kimbanseke bauti koloba ke nzela eseka bamoke bauti koloba nzela oyo kobanda avenue Bakongo ti na cimetière ya Kimbanseke il faut baluka bachef coutumier eza normal bon vraiment la voix des peuples, la voix des dieux, ceux qui balobi vont par bakoza pe na raison baluka ba chef coutumier peut-être basambela pona nzela oyo beba lobali loba moko ko ba konzi bazwaka charge bakoka kosilisa te bazwaka charge bakoka kosilisa te tantôt il y a quelque chose pour Congo eza mboke ko lemba de l'autre côté Congo ngo bazo bundisa ko ba yebi ke za Congo moko la très fort moko biso moko ba congolais ngo ya biso moko bakolo Congo ngo tala to uti musika to tambola kaka makolo pour siko to bénéficier na nini moi makasi ba moi makasi to bénéficier de l'autre côté alors gouvernement congolais Madame Judith Suminwa,
raisonner pena no changu esuki kaka na route boulevard bokendaka te changu eza na betape nango quartier ekuna ezali route oyo ya biso ya njili Sainte Thérèse ezali route mokali ezali route ya bume donc changu eza na betape donc faut koyeba kopartageaka mosala na parti wana. Merci journaliste na suki nanga bongo. Ok, en tout cas baza pena na population na Kanda. Général, merci beaucoup pour cette belle image. Alors tokoma siko wapi na armée d'Isali albi libulu so ezawana to la Sabino basali yango pété. Eza passe. Subsiste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin. Donc voilà cher ami internet là na bela mnokaka tozana district ya Changu na commune ya Kimbantseke 1 parce que Kimbantseke des araba kota kingasani kuna mais là Kimbantseke 1 siko wapi babengaka biso population mona raka boko pa to ala nzela moni makadam kuti komia ba oleka makadam donc boko pa to ala nzela siko wapi population ba continuer toujours kobenga biso na passe bango bazomona awa nzela ya route deuxième de la République en tout cas impraticable na ndenge mo osala route bo ndenge population uti ko pesa mbela awa tama bu ndenge osalama nzela yango babandaki yango et puis baye bakati yango population Kimbantseke babandi misusu kolela surtout mingi o bautaka bongo bapanga bazouta biela bazouta kifuta batalanga nzela vraiment ezate fuba no beta makolo ti na baonzanga ndwana après azui transport ya Sainte Thérèse en tout cas ça la passe mutation tambola makolo na volonté na moko azangi mongo te na poche na ye azala mongo na ye transport mais nzelande ezate yango bomoni tokitaki awa kosola bongo na population to la Sabino to kotsa bango na ndaka bakonzi ndenge excellence gouverneur ya ville province Kinshasa Daniel Bumba azoloba ke Kinshasa ekobonga mais il faut que Kinshasa ebonga botala kuti fulu oyo biaka to la Sabino koto ya école à monene armée de Salidon naza juste na avenue Kimbantseke na avenue monene mais nzela vraiment eza mabero sala kote bomoni ya tokitaki na pesi bino pena matondi mingi na ndenge bozwaki libaku ya kola na bongo émission na biso ya mokola lelo tika topesa ba merci belé pa tata nzambe parce que yem tabateli ngala bino et puis na robasis toza bongo na bolingo toujours na bandeko na biso ya est de bandeko so est passo bazomona et puis biso pe bakino pe tozomona ngo mais un jour nzambe akolobaka pona mabele na biso ya Congo kokende nango toujours liboso tokozala biso kimi en tout cas ba sincère condoléances na bandeko o bauti ko perdre bandeko na bango na Goma bandeko bauti ko perdre bandeko na bango na Bukavu na Ituri en tout cas tolingi kimi ya nzambe tika teminimo bango epe manakimi moko abina molobeli wata kini 4 le lion de la presse congolaise na kitaki awa na lelo na commune Kimbantseke pona kolakisa bino lisusu nzela ndenge ekomi nzela ndenge bebi lisusu donc beba kutema bakati misala bazosala lisusu te kutu ba piyana banje misusu bapia bango banje pardon ba outillage ya misala bapia yango en tout cas loko esala pena passe tane koto
bamoto ezokwea bandeko bazosouffrir komema bakilo nzela eza te tala ndenge bazotambola tuka eloko oyo ezala pena mabe population bazwa bakena bango mpe balombi na bango kutu parce que bazomona bongo solution te ndenge tozoloba bongo slogan biso nyonso toyebi ya ane oyo bamikolo te koleka bongo na mandane ezalaka bongo papa na biso Gentiningo bilambaka ezalaka ya kini bopeto mais lelo toyo sikoyo na Kinshasa ezobonga alors tolingi ebonga bongo na 24 commune ekozala pena malamu mingi. Un grand merci na Montréal ingénieur de Basadisa pour cette belle image na kokima mbango pena kopesa susu bambote ebele na le trio d'affaires un grand merci à vous. Pourquoi pas ça remercier mon partenaire prouvé à mon vieux Charlie Wayungu. Il y a maman Coco Mazatima 001 € d'Alhambra depuis Canada, ainsi que mon papa Simon Foka Sassi à Paris. Il y a maman Cécile Mansang Moulongo. Pourquoi pas ça remercier mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Blama, la France. Il y a maman Laetitia Kandolo. Famille Kandolo, vous s'abonner massivement, vous liker, vous partager, et vous avez fait un malin. Surtout les commentaires, ceux qui ont fait un mabé, donc on a des commentaires et comme ça la dernière ligne a fait une remarque parce que remarque et ça là qui est énorme tout à son force. Vous avez fait un malin. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Ikolo na seko lekaba ute bandedi sito bengama balongi ozi thanks for the life I'm living the coming is like a watch in a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa